Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Remise et reprise d'un bureau, il y a Sénat entre bureau sortant, il y a Tamou Mwamba, na bureau entrant, il y a bureau d'âge, na Assemblée nationale, Pekuna, remise et reprise, et ça l'a mis entre bureau d'âge, oui, Koumamaki Namboso, Kodia Pwanga, Gaël Boussa, Elongona Aminata, Bango Batiki et Sika, na bureau ya Mboso Kaka, Kasina Jama Kaboun P, bureau ezali ba collecte choba, sengeli boyeba que virus Ebola et zongi lisusu makasi na village Biena na province ya Nord Kivu ba annoncer biso Tomi Tuni pe na KNB soki mwasi ezali normal ko bundisa mobali tope mwasi oyo mobali na yo azemisi alors que nanu bobalanité bozali ebele ya kolanda biso KNB alelo nazali na esengo ya ko présenter bino yango bambote bisika nyonso bozali kolanda biso surtout en dehors ya République démocratique du Congo. Remise et reprise et Salemi Mokolo Alelo na bureau ya Sénat, bureau Tambo Mwamba etiki place na bureau d'âge Oyo et Kokumbela Masoloti na élection ya bureau définitif ya Sénat. Et entre-temps, honorable sénatrice Victorine Louesse Moko ya bureau d'âge a lancé pétition Lisusu contre honorable Sami Badibanga, premier vice-président ya Sénat. Totuni Ponanini honorable Victorine Louesse a lancé les sous-motions au Sami Badibanga et c'est qu'il que honorable Victorine Louesse azali très proche ya honorable Évariste Bochab Oyo Sami Badibanga a gagné qui tangu ya ba élection ya premier vice-président ya bureau définitif ya législature Oyo tangu babandaka na Sénat to yebite soki ezali rando to ezali kaka masolo normal. Quelques organismes ya droit de l'homme ba sengi réouverture ya procès chebe ya pambate deux policiers ba pesi ba révélation ba bimisi biloko mo bimba et puis ba tangi ba kombo ya batu oyo ba bobaka chebe ya de esika ba zuela kiye place ba assassinat kiye esika ba kundaki Fidel Bazana na masolo mususu oyo to yebaka te e betami réouverture et sengami bolanda ba détail na élément oyo ya Nathan Siata. Après la révélation Oyo et Salemaki na Radio France Internationale, na deux policiers Oyo ba participa qui directement na assassinat ya activiste de droits de l'homme Floribert Chebeya na chauffeur na ye Fidel Bazana, nouvelle société civile congolaise NSCC Oyo ya Jonas Tchombela ba lancé campagne pour na réouverture ya procès en rapport na affaire Oyo. Ezalaki bongo coordonnateur na yango national Jonas Tchombelande annonça ki yango mokolo ya mardi oyo 9 février 2021 au cours ya interview moko oyo akordaki na presse locale. Tozali ko réclamer réouverture ya procès au regard ya ba nouvelle indication oyo euti ko pesama na deux policiers oyo ba participa ki na assassinat ya Floribert Chebeya pe Fidel Bazana. Na yango tozali ko lancer kaka lelo mardi 9 février campagne pour la réouverture ya procès yango ndenge a déclaraki Jonas Tchombela azali ko kanisa ke ezali très important que esika oyo ba kundaki clandestinement Fidel Bazana ndenge ba indiqué yango na ba policier oyo ezala immédiatement sécurisé pour na ba raison d'enquête oyo ekosalema après ezali grave lorsque tozali ko yoka ba policier baloba makambo ya boye na yango tozali ko exiger na ba nyonso oyo bazali cité na dossier oyo ba oyo bazali jusque là ko continuer ko jouir na liberté na bango pe tozu ba kombo misusu ya sika oyo touti ko découvrir bango nyonso esengeli ba yoka na justice pe rôle oyo ba jouaki na double assassinat oyo pe motivation oyo esalemaki pona likambo oyo po ete ba bomaki ba personnalité na kati ya ba loko ya l'état ndenge ya bakisaki. Na enquête oyo ezalaki mené na bandeko ya RFI, adjudant Elgir Ilunga pe Alain Kayeye Longwa, bango mibale ba brigadier en chef ya bataillon Simba, ba confirmé que Floribert Chebeya na Fidel Bazana
ba bomaki bango na ba loko ya inspection générale ya la police sur ordre ya major Christian Ngoyi oyo azali ko exécuter ordre ya inspecteur général ya police na tango wana oyo ayebanaki na kombo ya John Numbi. Major Christian ayebisaki biso que sur ordre ya chef na ye il fallait to étouffer parce que azalaki na ba problème na ba chef na ye ndeti John Numbi pe Joseph Kabila pe lisusu alobaki ke ordre eutaki na ye moko Raïs à travers inspecteur général ya la police ndenge ba policier oyo ba déclaraki. Kutu chef ya délégation à Union européenne na République démocratique du Congo pe atikalaki kimiate après ba enquête oyo ezalaki menée na Radio France Internationale peu sur meurtre ya Floribert Chebeya na ba révélation oyo ba policier oyo ba sali à travers tweet moko oyo asalaki mokolo ya lobi lundi 8 février 2021. Jean-Marc Châtaignier azali kosenga na justice congolaise azwa likambo oyo sur base ya ba témoignage oyo bandeko oyo ba wuti ko relancer lisusu sur affaire yango. Diplomate américain na poste na République démocratique du Congo yepe lisusu a exprimé venaye pona Mike Hammer ambassadeur ya États-Unis à lobike ezali important ko mettre fin na impunité oyo esengeli e sanctionner bato nyonso oyo ba participaki pona double assassinat oyo. Tokosenga na justice congolaise et surtout que état de droit ezali koluka ko fanda tala moko ya ba dossier yango oyo oyo ko confirmer penda ki état de droit ekoti na mboka bato nyonso oyo bazali cité na dossier oyo esengeli bakangama basambisama pe ba répondre na ba acte oyo ba posaki na mboka na biso Kinshasa et qui partout. Beni tokoloba jamais assez babomi lisusu 12 personnes na coup de machette pasi pe mawa makambo zali koleka na mboka na biso esengeli gouvernement etelema ba congolais nyonso pe batelema ba détail na reportage ya Nathan Siata. Ba combattant ya ADF babomi lisusu bazali ko continuer ko enchaîner ko boma batu lokola ba mbinzo awa na territoire ya Beni na Nord Kivu. Lobi lisusu butu ya lundi 8 février pona totanela tongo ya mardi 9 février oyo 12 civils mokoka bauti ko boma bango na attaque moko oyo esalamaki kaka lobi na butu na village ya Kitovira na 3 km na Mwenda na se ya ngomba oyo ya Rwenzori. Esengeli pe koyeba ke plusieurs personnes bazali portées disparues. Nouvelle oyo ezali confirmée na presse locale na nzela ya source moko ya société civile ya Mwenda. Oyo président na yango Jérémy Mbweki azali ko expliquer que attaque oyo e bandaki vers 22h heure locale. Ba victime ezali bongo ba habitant ya Mwenda oyo ba décédaki ko kende kolekisa butu na bango na Zamba. Pona bazalaki ko banga attaque surprise ya ba rebelle na centre ya Mwenda. Nzokande ba assaillant oyo ba se servir na rivière Kabembe pona ko traverser pona ko koma esika oyo ba victime bazalaki kolekisa butu na bango ndenge ndeko oyo a expliqué. Selon chef ya Mwenda Muvunga Iteni alobi la plupart ya ba victime oyo ba bomi bango na ba machette pe na ba coup de bâton c'est-à-dire banzete. Ba rebelle oyo ba utiliser ba balle de réalité pour de peur que ba se faire remarquer na ba militaire ya République démocratique du Congo awa na Mwenda. Bilan pe oyo ezali na nous provisoire pe ekoki ko s'alourdir pour être bateau et belé jusque là batikali na nous introuvable moko ya ba blessé auti ko zala acheminé na hôpital général ya Mutwanga ndenge azali ko témoigner président ya société civile oyo ya Mwenda. Attaque oyo intervenir après oyo esalaki 5 victimes na soirée ya dimanche et l'équipe na ko tanela tongo ya lundi na localité voisine ya Alungupa kaka na même secteur ya Rwenzori. Bakonzi ya mboka bo fongola misu trop c'est trop. Virus Ebola ezongi lisusu na village Biena na province ya Nord Kivu ezali lisusu ko continuer ko sala baravage ya somo. Bolanda ba détail na reportage ya Nathan Siata. Équipe moko ya ba médecin pe ba infirmier na tête na yango ministre provincial ya santé na Nord Kivu bazali ko séjourner na ville ya Butembo depuis lobby lundi 8 février 2021 pour na ko lancer riposte contre 12e épidémie ya Ebola oyo yuti ko sala lisusu apparition na yango na zone de santé ya Biena na territoire ya Lubero. Toye ko pesa message na comité de sécurité ya ville ya Butembo pour na websa bango ke ezali na kamoko na village de Masoyi
na zone de santé ya Biena. Butembo le fait que ezali pembeni ya Masoi ezali épargné te. Ministre national a annoncé qui na communauté nationale et internationale que tozali ko vivre deuxième épidémie. Ezali na ndenge wana nde gouverneur ya province Carli Nzanzu Kasivita a dépêché biso na équipe oyo awa na Butembo pona koya ko sensibiliser population pe ba acteur ya santé que menace mususu eye lisusu oyo ezali liboso na biso oyo esengeli ensemble tobunda pona kolongola yango ndenge a déclaré devant presse Dr Nzanzu Sialita ministre ya santé ya Nord Kivu. Dimanche eleki gouvernement provincial ya Nord Kivu a affirmé que a listaki 70 contacts oyo première personne oyo azalaki déclaré positif auta kozala na bango. Na yango bazali ko sensibiliser population nyonso ke Ebola auti ko refaire surface na yango esengeli ko bongisa ba installation sanitaire poto yebi maladie oyo ezali ko boma mingi. En attendant gouvernement azali ko ba précaution pona ko dépêcher ba expert na domaine oyo pona ko luka ko silisa yango une fois pour toutes. Kinshasa et l'équipe partout. Après la prise de fonction na Union africaine, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Bokolo Lobi a regagné qui ville province de Kinshasa. Bolanda ba détail na reportage ya Nathan Siata. Ezalaki vers 16h passé temps au jet ya mokonzi ya mboka ekitaki na aéroport international ya Njili nde chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azongaki na Kinshasa. Président en exercice ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambamaki na deux jeunes filles oyo bazalaki accompagné na première dame ya République démocratique du Congo Mama Denise Nyakeru Tshisekedi. Chef de l'état azwaki temps ya ko saluer ba autorité politico-administrative nyonso oyo ba salignaki pona ko féliciter ye suite ya ba fonctionnaire ya sika oyo uti kozwa ya président en exercice ya Union africaine pona mandat ya une année. Après kobima na salon présidentiel, cortège ya chef de l'état et zwaki direction ya résidence na ye. De sa résidence. Depuis samedi oyo eleki République démocratique du Congo azokoma page ya sika ya histoire na ye sur le plan continental na esengo ndenge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué voyage ya malamu Kinshasa eleki partout. Beltexco asengi na bato nyonso ba consomaka ba produit na ye bokende kosomba biloko bisika ndenge na ndenge bazali kopesa ba adresse awa. Bisika kosomba ezali partout. Tozana wenza matete. Oye pa distributeur na biso babengi papa Zixé Ramat. Oye na wenza rond-point ngaba. Tozali na maman babengi la réponse de Dieu. Oye siko na wenza matadi kibala. Et pas ya magasin na somo Betosco ezali. Oye siko na wenza ipen okuta mama Konde azana ali distributeur à Betosco. Oye siko na wenza Delfo magasin na biso ezali na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage kuna magasin na biso ya Betosco ezali. Oye na wenza ya bandala babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Betosco ezali wana. Ba distributeur ya Betosco bali na Avenue Sport na wenza Gambela. Oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Betosco ezali en face ya Olela na wenza ya Liberté. Ozali na distributeur na biso moko kuna comme na yesele muka ezali côté na mabata ya Kandunda. En tout cas Betesco vraiment mosungi ya mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout. Comportement ya ba papa oyo batika mbongo na ndaku te kaka ko mila basanga et préoccupé biso bakasi na KNB bolanda reportage ya Alpha Molenda na Dorsiana Nzeba. Lelo ba papa mingi bazalaka na bango lisusu na sens ya responsabilité te. Okomona papa akoma na ye ko préférer ko vanda na bar komela masanga. Ke atikela bana na ye mbongo to apesa mama na bango mbongo alambila bango. Rédaction ya KNB kitaki na terrain pona koeba comportement ya ba papa we bazalaka. Atiki mbongo ya wenzete kasi akei komela masanga na bar eza malamu. Eza normal te. Eza mabi makasi. Do yoki omena masanga
nanda ko tiki loroté bana ba vivre ndenge nini moi so tiki nanda ko vivre ndenge nini eza normalité donc avant que menano masanga na bar ozui otiki mbongo ya kolia ya bana nanda ko apokeno komela donc conseil na ngaka kezali na ba papo basala reloko wana eza bien te makasi donc eza bien te eza mabe makasi pourtant oboti charge wana eza charge na yo donc kobima po ke tsa kwiti na yo fotika besoin ya bana wana batika kosela bango eloko wana donc conseil na nga na pesi bino yango wana donc otiki na yo ke komela no masanga no soki wapi eza problème te tango za parents il faut assumer la responsabilité soki lelo zuma 10 francs komela masanga soromela eza oza parents mais là eza nango problème te mais bana baza toujours il faut pas passer toujours comme priorité ba parents basala bongo vraiment baza na erreur makasi donc surtout que mbongo wani osala pona bango donc vraiment voilà nga on a rôle ba soit c'est ça comme conseil lorsque tu as un engagement quelconque plutôt au bout de ce moment-là moi si faut tous à la manière dont il y a revivre pour réfléchir ça vraiment mieux tout ça tout on dit matin quand on dit bana et après on va dire ça va partir dans les années n'importe on a coupé ça le va passer mais aussi on a besoin la morale la morale est parce que lorsque tu as besoin de la morale na bangwana d'autres choses baza te nzate ate on peut donner la balance à qui la responsabilité liso la rôle ba mekebe pour masangisa na ona suka ba mekebe ozonga la sens na bango que baye baza ba responsabilité moko quelque part soit quelqu'un na parler bazo bata conscience atika masanga bien te au de remela masanga be ni mango ne loko donc toutefois tant on mela masanga na mesa tout le monde est tika mo bulu moko na ila ça na on ça c'est et puis les gens ont importance concentrer vina bana la lobi peut-être on sait jamais peut-être moi la pas bien ministre pourquoi pas on enseigne mbongo lia mela masanga so atango ta ni bana bana ça ezali ça dépend moi ça dépend moto mususu akobima boyatiki ndako na nzala mususu ezali avabima bokisi na ndako na ye soki azwi mwa quelque chose na ye ake ameli masanga na ye mususu ana mbongo na ya salaire soki azwi salaire na ye apesi mbengi mwasi na ye azwi mbongo na ye ya salaire ake na ye mwa bakopi ne soki asali mwa bakopi na ye wana eza mpona business na ye parce que toza bato toza mpe mobale mpe moni biso mibale toza makambo ebele bon conseil na opesa omoi mwasi yo moto olingaki olingi mwasi na balabala osepeli na ye obali otie na ndako oboti bana wana bayaki na mopepe te yo nde olingaki bana wana baya za oblige fo lesa bango fo melisa bango fo tangisa bango soki yo papa ozokipe bana te oza papa te oza voyo me wana tika na kobota tika na mpe kobala kene luka bato na yo futi ata 1000 francs na yo to 2000 francs na yo fani na yo ke ko déranger vie ya bana oyebi soki bana bazotanga te bazolia bien te bana bakobima na balaba bakomi basheke bakomi miyibi on laisse conseil na kopesaka yango papa soki oyebi ke oza nanu pre ya kokoma responsable te ekozala malamu obala te obota pe te ozela ntango kokoma apres wana nde okoki kobala po comportement ya boye eza malamu te na yango tozomona bana mike ebele na balabala kosenga bambongo kasi aza na baparent na ndako donc tokosenga kaka na bapapa bosalaka bongo bochange Kinshasa eleki partout. Est-ce que ezali malamu patron yo okuti ba agent na yo ozozela kaka bapesa yo mbote to mpe yo mpe lokola oyeko ya okuti bango koyeko banda bango mbote et préoccupé biso makasi bolanda reportage ya Benet Kongolo na Hervé Zaka. Tosali constat que ba patron to pe ba chef rebelle bazalaka na culture ya kopesa ba travailleur na bango mbote te bazelaka kaka ba travailleur nde ba banda bango mbote ata soki patron nde aye kokuta ba travailleur akolinga kaka bango nde ba banda ye mbote na yango tosolaki na population pona koyeba soki comportement wana eza malamu to mabe comportement wana vraiment bizarre. Et le but est que les patrons font bandago comme botte ba misala te. Et bien ce côté faut bandago ba misala mbote. Peut ça peut misala peut ça peut courage, peut ça peut volume musala. C'est deux patrons ba misala bandago mbote. Les habités.
ananda ko peto zala boye pe olamuki papa pe so apesa mbote ça pe courage ndeze lo fanga boye patron vous ebele aponi ka yo atindo et ça pe courage de ça ka bien fallait ngate que non nous ta patron faut bando ka mbote et au côté au PCP bonjour à tous bonjour et ça la bien fort bon en tout cas comme conseil on peut ça bango conseil qui pas raté au changer ba comportement conseil moi moki asa mwana naza fait mwana musala patron na biso vraiment nana c'est pas patron na biso azarate biso to bane mbote je musu sa bane mbote je musu biso to bane mbote maintenant linga ba changer les alaraté et puis ça biso ba misala de encouragement ko tu aboye oye na musala bi bato sala musala bi bato sala po yozala mais face au kanga lukanga ba bano ka mbote ba kana za bete comportement onde ba patron bazana ngo eza comportement mabe parce que salutation eza eloko nde ezo senga ke ata mukolo ou bien mwana muke bako pesa na mbote likambo mbote eza te ke no lokola nga na za patron na ko pesa batu mbote te par exemple nga patron na ye na musala na retard na kuti bato wa musala baza déjà kuna il faut na pesa bango mbote bango baza ebele nga na zanga moko. Ce n'est pas dit que non, le rôle d'un chef n'a qu'à saluer Batouté. Non, non, ça c'est un dommage. Dans la vie, il faut tous aller na bolingo. Salutation est à bolingo. C'est l'ongaï. Ceux qui n'ont pas bolingo. Donc on peut se battre sans rien demander que non. Oh, il y a hiérarchie, oh, hasard inférieur. Non, non. Parce que le plan, nazo yebisabango que non, il faut tous aller na bolingo. Bumoko. Ceux qui n'ont pas coutu battu, il faut n'appeler ça bango mot. Patron na comportement na ye. Mosusu akomona ke ndenge aza na ye na bozwi o baza na bozwi baza eloko te na miso na ye ta mosusu okoya mpe na mosala boye opesi ye mbote te alongoli yo mpena na mosala obi oza impoli openga mbote te mpona nini ok akoya mpe ye abanda mpe mwana mosala mbote bonjour olali ndenge nini oye ndenge nini okomi ndenge nini c'est normal na vie kotiaka ke ngai nazalaki bongai mpona nazala nango lokola moto azoya osala epa na ngai nazala nde mapeka mama nyonso nalakisaki ngai nde moto naza nango te ezali malamu te kozala patron ou soit kozala travailleur ezali na différence parce que biso toali égal parce que patron un bon patron ayebi kopesa bandeko na ye mbote bango nde bazosala mpo société na ye etambola donc soki oye okuti bandeko noko bango opesa bango mbote opesa bango mpe bakuti oyo bapesa bango mbote bon conseil na kopesa kaka ezali signe ya respect fo tozala na barespect c'est-à-dire que fo tozala na respect oyo kozala patron nga nazali mokolo na yo mais yo akupa na mbongo na yo yo mi patron na ngai mosala nga nasalaka yo kokosala yango te songa na kombaka ndako no soki okokomba ndako okoka te alors faut pesa ngai respect ezali tozala na respect mutuel po tosala société ya malamu ya koloba eza ke mbote ezalaka réciproque eza kaka te batravailleur nde baza na obligation ya kopesaka bapatron na bango mbote kasi bino mpe bashofe esengeli bobandaka batravailleur na bino mbote parce que respect ezalaka réciproque. Kinshasa eleki partout. KNB News, première chaîne Nabino. Oh, ils allaient continuer à faire information en continu. Kasi nyonso na lingala. To yebisa kibino que to lancé ba émission ndenge na ndenge. Bolanda ba extrait ya ba émission Ndule pe Maboke et Sikanini bande ko na biso ba yamba ki ba invité oyo bazali ko intéresser bino surtout pour s'abonner na chaîne YouTube KNB News pour bo rater et le côté Bolanda. Natala yo na luboku na banza famille na Kinshasa eloko ite ata baninga bayoba kosalisanga suka bakolembanga suka se balembanga oh yango wana bokosala kabongo bona mandana yo na voka
na efase darse yo mpe fase nga lokola biseliko nalati ndoto ekakende na yango na maloba ya suka nakolela molingo bongi na bonge elimwe na mayo etwali nango na kongo ya sikanya ebingi na mangengelinge biso susu nzembo nini mpo awa na kati ya émission ndule koyemba kaka na koyemba parce que bazopesa bato bavaler te eza baprésident bele bakomisi banani oyoyo banani baartiste na bango bayamisa na bandako eza kitoko te artiste asukoelo ketch wana nio point d'interrogation bango bamiyebi na kati ya ndako place basa question nazo répondre yo yo preso komo tinda artiste na yo o bapesaki valeur na nzela yo so komo nixe ketch point nini ozotala lobi so akomi na succès na nixaka ketch etikala histoire ezala te yango ozomona babiloko wana tokomomona lokwa mafuta na se mai likolo yango tokoma préféré tobetela biso ko bolingo bonzemba tovanda na biso moko tosalaka makambo tosala lobi nzambe atombola biso kosana bagroupe mitupasi yango mona uja na longwe na ye uja na longwa na fola loba vérité ngama na longwa vraiment na ndenga mabe boswana président na ye écoute jamais na sona na président master te ye président master tozalaka na bon terme tozalaki na dernièrement na tournage na yo tozalaki na tournage na yo topesa na bambote tozalaki bien na master na président nada président master tozalaki à l'aise oso comprendre il faut bayebaka ko respecter baartiste yo mwasi mobali ya bala yo te kasi oyoki sango asente mwasi mosusu oke ko bimisa bitumba est-ce que ezali normal biso na KNB to s'intéressaki nango bolanda reportage ya Deborah Boulé na Alpha Molenda bafie ebele na kini bakoma komona kimakango lokola libala okomona azovivre na mobali alingi koyoka te ke mobali alingi esika mosusu akokende kosala désordre lokola deja babala ye soki mpe mobali asente mwasi mosusu okomona ake kosala désordre na yango magazine KNB ekitaki na terrain mpona koyeba est-ce que eza normal mwasi akende kosala désordre na famille oyo mobali na ye asente tanke ye moko kutu nanu babali ye te batika mutu abali yo te bozalaka kisheri nakesala dezo ya nini naosala ngo te loba mobali oyo abali ngai wana akosala mais kisheri naosala na nga te naosalaka na olinga mpo onopesa mbongo na olinga na ngai te eza normal te mpo na nga so namoni bango bona otika bango bavivre natikeli bango temps ou bien chance parce que asente mwasi wana baocontinue vie nga nakose retire na olonga na otika na nga conseil na opesa bafi basalaka bongo batika mpo parce que mobali yango asire bango na eloko te babali na bango te eloko moko te batika na bango kaka bon mpo na ngai naosala eloko moko te vu que asali no geste moko te na famille na ngai eza juste relation moko boye kaka eloko moko te bandeki koasire biso mpe ya kotyanga na ndako soki asente mwasi mosusu noki osala trouble ni epa na bango ni epa na ye mo mobali noyebisi ka abenga nga su te eloko moko te ngai na ye esili napesi bango chance bakontinue na mwasi wana mpo na ngai soki ameki koseskize we peut-être nakoki opesa ye su chance au moins nayoka explication na so eza clair ou valable to eza juste mpo baerreur mpe ezalaka nango moi peut-être nakoki koaccorder chance mosusu mpo na nga mama mobali wana aza mobali mabe mpo soki alingi nga alingi asala makambo wana te aza mobali akoboya aza mobali ata otiela poison akufa na ye mpo na nga fille wana asundola na ye kaka mobali mpo atake kocreye désordre na famille ya jeune fille wana ujana wana ozwa ne solution te mpo mobali esi deja mai esi esopani mpo na nga mwasi nde aboyaka mobali na bakabwana batikaka barelation so ezalaki ngai na wana nazomitia na place ya kibomwasi te so ezalaki ngai noboya na nga mobali wana notika olimbise te nga kuta ata na nzela nopesa eso ata mbote te mpo aza mobali mabe soki alingi nga alingaki olinga ujana wana te seka monake nga naopesa nyonso tu te kuna nde baopesa nyonso tu mpo nini noki osala désordre epa mwana wana noki osala na nga désordre te noboya nde mobali noboya mpenza mobali yaya conseil onga naopesa na bafille wana o bakutana na makambo wana
nde baza wana basambelaka nzambe makasi. Basambela nzambe makasi, nzambe asunga bango akutanise na mobali moko ya malamu. Po mibali nyonso tupe bakoma na bango mabe. Ata pasteur kuta so tricher na ye libanda linga obima na bandimi na ye. Conseil ngana opesa na bafi wana basambelaka nzambe batambolaka na nzela malamu. Eza teke mobali asali pe bongo yo poko mamutu likolo te. Babi mutu azwaka mabe o basala mabe ndakuta na libakwa malamu. Do pona nga mwana mwasi wana asambe aneka nzamba zaneka kimia nzamba otindele mobala malamu ya vi na ye. Bafi boye bakimakangu eza libala te. Korumela na mobali elakisi peteke akobala yo. Soki muninga asali nzela mususu tika ye po oyebite oyo nzambe abombeli yo. Eza na tina te akobundisa mbanda po kobota na mobali eza na ngope assurance te. Kinshasa eleki partout. Merci na bino nyonso bozali ko continuer kolanda KNB ya lelo ekomi na suka botika la fidèle to lengeleli bino makambu ya kitoko ya malamu ndenge ezalaka kaka tolobaki Kinshasa eleki partout kina biso bo continuer kolanda biso na ba chaîne partenaire ndenge na ndenge surtout bo landa biso na 23h30 na Baraka Télévision et puis na rediffusion à partir ya 10h juste bo s'abonner massivement ebele na chaîne YouTube KNB News et sika nini nyonso ezali kolekana kuna non stop s'abonner au raté et le côté posa nangeza moko bandeko posa nanga oyo ezaka ka moko posa nangeza makasi boyebi posa nanga tukuta lobby Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino